Mbote na Kinshasa, mbote partout dans le monde puisque ozolanda biso et si kozui libakwa kolanda kan benyo za mokona lelo na cadre émission Kindoki politique émission ezalaka toujours wana pona ko analyser l'actualité politique ya mboka na biso to analyser ka to argumentaka kasi na suka ya nyonso to bosana ko mema libanga na biso te na kotonga édifice o ezali bongo République démocratique du Congo mboka na yo mboka na nga mboka ya yo mtozolanda nga Congolais sont éparpillés à travers le monde. Alors, les lots dans le cadre de politique, tous habits sur mon côté, dans plateau les lots dans Yambeli Bino, monsieur Amos Kabe, Azali Bongo, secrétaire général de l'association des enfants de militaires, Azali Moko ya ipe bana lisanga mapinga yango na etokosola mwa mingi na likambetali bongo association na bango mwana mboka Amos Kabe mbote na yo. Bonne santé. Santé alors, quoi que la population, association des enfants de militaires, ils ont nini, et puis et où tu wapi. Association des enfants de militaires en sigle AEMIL, et ça association ils ont regroupé bana basoda nyonso au bazo vivre na camp na libanda ya camp. Objectif na biso ezaka moko ko redorer image ya bana basoda. Lelo yo tokoki koloba ke idée wana ebotamaki na ndenge nini ebotamaki yo ndo oza initiateur nango to euti pa bandeko mosusu lisanga bosangani me bandaki ndenge nini bozwa likanisi wana likanisi wana bandaki na prise de conscience d'abord ya biso moko bana basoda na 2012 na président Azor et président membre fondateur autour ya réflexion tomoni ete bandeko na biso moko toza humilié. Ce qui le lobe a bêti, baïbisio que moi na soda, aux images nyos au tali ma camions ma bête délinquance, on a monté na biso. Alors et ça le biso le la moi révolte pour tout se prendre biso mo en charge et ko essayer ko redorer ko soigner image na biso. Yo mon ko na o tali papa to maman de aza soda. Papa ndaza soda. Alors tant les kanisiens et bandi activité ni bo banda ko sala bo banda ka ko vanda ko kanisaka to bo bandi pe ko sala activité ils ont même un changement na cadre et association na bino. Na e bandeli to banda ki na concept, to banda ki na réflexion, to banda ki ko réfléchir sur activité sur comment mener à bien ba mission na biso. Ensuite to komi ko tia ba objectif na biso en œuvre, musala na biso. Tu as accompagné une jeune fille enfant des militaires, plus précisément, tu as une jeune fille mère qui vivre dans un camp militaire, na méthode de contraception, na sensibilisation, na protocole à Maputo, et l'on a organisme international IPAS, ces organismes américains, ils ont œuvré dans le Congo dans le domaine de la santé. Les lois, tu as Bunda, na société belé. Pour nous reloquer la banne soda, misala que va s'occuper et mais kako épanouir bango pe. Où tu as bandi activité na bino ici pour constater moi changement na ngambu ya bana basoda et là on y a sika bon memi déjà. Là sika to memi d'abord ils a prise de conscience ya bana basoda. Tu as remarqué que la plupart ya bana basoda ba eu conscience que image est là comme très importante et que c'est peli pe bandimi ko songa biso to bunda elongo pona ko redorer image ko soigner image na biso na kati association boza bidon soba na basoda boza ebele boza au nombre ya combien membres effectifs toza 13 biso nyo toza bana basoda mais toza na secrétaire général adjoint na biso azamona ya civil ye pas zo sunga biso na ba démarche na biso Bino sonde bosangana ki bozo likanisi que non tout ça l'association et puis c'est parti bobandi na ba propre fond na bino bosangsa mbongo bosala ndeni. Bon aussi siko association na biso tambo na ba propre fond na biso na ba cotisation na ba appui ya ba parents na biso pe o baza ko sunga biso mike mina. Ba ngoma pe ba militaire ba sunga bino. Mais il faut que ba sunga biso tozaba na bango ba encourager biso kutu makasi na initiative autozui bazo accompagner biso vraiment vivement. Armée pesa ko accompagner biso de par service na éducation civique patriotique et d'action sociale oyo na sigle les ACECAS eza bon mon continent eza général Padiri vraiment a songi biso mingi vraiment mingi na ba réalisation ba projet na biso na accompagnement na
lelo oyo tokoki koloba ke ndenge bobandi ya bino likanisi mais kasi na secteur wana komona bien boza bato ya liboso te eza mpe na baassociation mosusu oyo ebanda dia kolobela bana basoda pourquoi pas kosangana kosala eloko moko ya makasi ole kozala ngambu moko na ngambu mosusu. Il y a yango mbula 2 ans. Oui. Et ça, il y a de cela 2 ans, to banaki ba pour parler, na ba association mosusu ko recouper bana basoda pour na komeka ko œuvrer ensemble parce que biso tout si j'ai bonne mémoire tous un objectif moko ya ko sungana ya ko soigner image na biso mais toujours si ko tous ba pour parler toujours oser la résultat ya ba pour parler na biso pour que aboutir. oui oui. Alors, tout le bel Itali problème de sécurité. Tous un problème de sécurité dans le cannabis du côté est. On est bali na mutunyo so kasibino loko la bana mapinga. Donc bon mona ke ba papa na bino bo ke ko risquer ba vie wana makanisi na bino sala ndeni. Eza devoir na bango ba s'engager ki pour na ko défendre ekolo, pour na ko défendre mboka. Biso étant que bana na bango to ko ika ko soutenir bango parce que lelo bango ne baza ko bunda po kimia evana na mboka na partie ya mboka na biso eza dérangé par ba trouble nous étant citoyens congolais d'abord nous-mêmes congolais nous regrettons cela nous déplorons que nos frères concitoyens nos concitoyens soient aujourd'hui victimes de boucheries humaines et nous pouvons que soutenir le chef de l'État dans sa démarche de consolidation et dans le processus na ya paix pour installer paix dans l'est ya mboka na biso. Alors ces émissions Kindoki politique tous un ndeko Amos Kabe tous sur la likambo etali bongo ba cause ya bandeko bana ba soda ba mapinga ba obabundela ka ekolo bazo kufa butu moi ba bazo pesa ya bango vie en sacrifice pour que lelo oyo ko na biso bomba souveraineté nationale nango ba frontières ezala assurée et puis to zala la kimia partout na République démocratique du Congo lelo soki soda kufi yo za mwana soda indemnité ni nezaka na sima nango de la part ya l'état congolais. Non mais mibeko elobi et loba que ceux qui soda kufi moi na soda famille à soda et bénéficiaire na ba indemnité mais wana eza likambo etali bisote etali l'état mutagera kama kamuna ceux qui eza faisable eza effectif hein bon na epé samaka oui à ce que moi je sache epé samaka ok d'accord alors parce que namoko papa nanga soda papa nanga kufa ba pesa indemnité oui. Chaque mois, vous aurez quelque chose. Soit vous ça mobimba pour que vous se retrouvez dans maman na bande comme ça. En réalité, ça bon oyo to simara penzate biso moko bana ye ça structuration interne na famille na biso to yokana ki comment bon wana elekana na misale linango. Son de kono moko lo alobia za la soda. Conseil ni no PC. Na ko encourager. Pour ngamo ko pe lokana za soda. Lokao za soda. O to kolobela eza vie privée na yo kasi to frôler ngo mamuki o kindara mwa mingi libanda mboka différence ni nous trouver entre mode ya gérance ya gouvernance ya libanda na awana mboka na biso pe ni faut changer ce qui tozana mwa retard tout na mwa kokoso. Bon, pour la gérance, il y a au Italie, au Latin Respublica, on a des problèmes vraiment, où c'est basé dans le côté. Mboka na mboka, ils ont fait face à des difficultés dans le mboka na mboka, ils ont fait face à des problèmes dans le et chacun d'eux, mboka na mboka, ils ont fait na ndenge na pour remédier na ba problème. On a tout comme mboka na biso pe Congo, ils ont se battre à travers l'État, le chef de l'État, pour résoudre les problèmes. Sur le loza et le mot, c'est la compassion à la RDC ces années. Est. Bitumba Est. Vous souhaitez que vous souhaitez ni n'andé na au Kanissa. Personnellement, non souhaité que si là, comme tout Congolais tout d'ailleurs, étant citoyen engagé, nous souhaité vraiment que bande konabis va vivre na paix na kimia ndenge biso tozo vivre nango na mpanzi msoso mboka. Alors le ezali le 30 avril 2021 ezali journée nationale ya enseignement
yo skambaka lisango ezotala ba problème ya bana ya mapinga côté na bino étant que bana ya mapinga est-ce que problème ya enseignement problème ya ko assurer surveiller ya bana ya mapinga dossier yango eza ndenge ni d'abord pour le côté enseignement oui. Soda na organisation na biso interne d'ailleurs na statut na biso ezali toza ko bunda pour na koluka ko financer bana kopona bana ba soda o ba rozala volontaire pour accompagner bango na ba études na bango temps secondaire et universitaire. Na Congo kaka to libanda dans un premier temps na Congo d'abord parce qu'il faut qu'on valorise mboka na biso moko et prochaine dans l'avenir peut-être libanda. Qui prendra en charge? L'association. Qui est derrière vous? Nous-mêmes, nos parents. Ok, d'accord. Tout ce qu'on va la carte émission Kindoki politique à mon lelo. Ce qui est un message moko et activité ou association ya bana mapinge zo bongisa ezani. Message moko au préparer qui peuple congolais pour la mokona lelo par rapport à l'association na bino et ko zalani. Bon, pour un message on a pesa bande ko na biso. D'abord bande ko na biso bazaba na sodate ou bavana kana kanté na rosenga bango ba sunga biso pe na combat au biso toza ko mener. Donc ko tika ba rumeur ko qualifier biso de tous les mots parce que ba mom tous ba qualifier biso nango eza réellement au biso tozate. Alors na rosenga vraiment na bande ko na biso ba congolais nos frères et sœurs ba aider biso vraiment parce que biso moko tozuma comme na biso na maboko pour combattre ces fléaux. Donc toza inconscienté to makambo les kana alors biso moko le to ndimi ko mise en charge ko redorer image na biso et rozala bien ceux qui bande ko na biso pe ba sungi biso na démarche après ko sunga ba fille mère après ko conscientiser bana mapinga ba activité na bino obozo ko prévoir ezani actuellement to prévoir activité toza ko sala sikoyo eza en partenariat na société nationale de loterie au Sonal place babeta PMU société le Sonal a ndimi était to strato salto salaranaye pona ko aider biso na mission na biso o asenga ki biso to ela eba na basoda bana baba na kosa na association na moment na zo réussir bino ba formation ils ont continué na à partir de ba formateur ya société wana eza Sonal baza ko former bana ba soda pour ba koma ko sala na société na bango afin que ba koma indépendant et ba cultiver va instaurer culture ya auto prise en charge. Donc on peut ça bana ba soda misala recrutement ça la mandeni bokenda na ba camp militaire moko apprécie ou bien ndeni bo sala pour bo se constituer équipe na bino banda ki bo sala ndeni. Bon, pour na Italie constitution ya équipe tona biso benga rango comité toza un comité directeur na comité ya coordination na bakan tokitaka biso mo ba initiateur ba ya association tokitaka na bakan na ba différents camps militaires et puis to contactaka pe ba ningo ya biso bandeko ya biso bana ba soda bazaka libanda bakan to sensibilisaka bango to pesi bango vision na biso ya makambu ba adhérer et au bazaki intéressé ya ko accompagner mission na biso ba ki ko région na biso bongo to créer ki comité na biso et cela ma ba konyo surtout na ba kan eza déjà bien ezaki bien ciblé et ça la mina ba konyo sauté to kenaka na ba konyo so mais ba konyo so ba quand ils ont quand lokola quand Tchatch quand Kokolo na quand Badiading na quand ils ont na motel Fikin na quand Bumba na Lemba bango nde batu bayaki mwa mingi pona ko luka ko accompagner vision na biso so les moi moko ya mapinga zolando na tango ya ngi adhérer na association esengela sani lo que sengeli ça les akokene na coordination o eza na kati ya camp militaire akutani na président comme nini n'importe quel camp n'importe quel camp na Kinshasa d'abord parce que toza na Kinshasa toza na Goma toza na Lubumbashi tooti ko banda na Boma pe toza ko constituer équipe alors d'abord na Kinshasa moi na oya mapinga alingi a rejoindre biso famille na ye a kokendeka kokutana na coordinateur ya oya camp militaire parce que chaque communauté dans la coordination nango président ya coordination akutani na ye a exposé problème ba PCF fiche
d'adhésion na ye. Bino bozo lobela kaka bana mapinga alors que ba misusu batiaka na basi ya mapinga bino botie ba veuve na basi pembeni botikali kaka bana cercle na bino eza restreint. Pas du tout. Ce qui totali activité muso to sai poto o ya bana ya maman na biso pe ya maman na biso baza ba veuve to bandaki yango na Goma. To sensibiliser ki ba maman veuve militaire d'abord ba veuve pour na ko présenter bango mission na biso et totali pe na ndenge nini to ko aider ba maman na biso na ke ba meka ko bango pe ba se retrouver ka na société. Message ne ko pesa basi ya mapinga o bakufi na mibali na tango o que baza peut-être na lisongite so eza un message moko étant que moto alandela makambo etali bandeko ya mapinga ezani na niveau na biso association bana ba soda toza na niveau que to koki ko promettre ko bongisa vie ya mutu te ou bien ko bongisa vie sociale ya mutu wana eza musala ya l'état au biso niveau surtout ko isa maman na biso baza ba veuve ezaka ko la courageuse bandi ma biso d'abord bana bango na musala toza ko sala et balbara so ki mwana zui mwana bongi asonga pe ba parents. Donc on est presque dans cette émission tozo déjà quoi atterrir alors tant aux autres la jeunesse congolaise yo posa jeune tant au mital au tali penza jeunesse congolaise na mozindo nango makanisi na ezalaka nini idée na ezalaka nini tope oyo monaka mabe ezalaka nini na kati ya jeunesse congolaise lelo mabe eza partout mabe eza na jeunesse eza na vieillesse eza na adage moko eloba si jeunesse savait et si vieillesse pouvait biso ba jeune toza na makasi ya kosala makambu mais toza na boyebi mingi te ba kolo pe baza na boyebi mingi mais makasi ekomi kosila oyo ngai na remarqué na koyebisa ba jeune eza ko sangana elongo quand se réunissent to meka ko défendre cause na biso parce que avenir ya mboka na biso eza na maboko na biso et pour ce qui est mabe na moni na jeunesse na biso mabe eza partout na lobi yango mabe eza partout na bandiete. Donc jeunesse na biso eza le korbongsa te mabe eza partout donc c'est comme ça ça reste comme ça. Rester comme ça, je ne pense pas. Non. Je pense que il faut te bongisa. Parce que les autres ont accusé mingi na cause la jeunesse moko eza paresseuse, eza jeunesse moko eza trop livrée na ambiance, musalate et tout beaucoup de choses pareilles. Justement, yomo pesi réponse na mutu na. Na pesi réponse te na tali sayo na chama mungu na kata mutu na ngai. C'est simple, occupation ezate. Occupation ezate mboka na biso est traversé ba crise est traversée et lelo toza ko espérer que makambo koleka ninga malamu po biso moko to me prendre en charge. Une fois ça là pour que abima la situation na jeunesse à l'époque elle bosse vous en nous prise de conscience et au combat na biso pe AMI to banda ki za d'abord prise de conscience avant de créer association biso toza ki na nos conscience que l'image na biso est ternie. D'abord il na prise de conscience après la activité le la séminaire la formation et qu'on pousser les jeunes le biso pour un avenir meilleur si je peux dire. Y a-t-il un numéro de contact ou ko benga directement pour na kozwa bino soit faut ba kindeka na bakan numéro de contact ezali il y a deux numéros il y a moko ya Orange na moko ya Vodacom il y a Vodacom na zana na mutute o il y a Orange eza 089 88 51 719 089 88 51 719 ceux qui peuvent baligner kokuta na biso siège na biso eza na motel Kiki na Villa 13 mais koki pe koki na Kankokolo na service Sekas na réception tuni na ina kuta na bana basoda basanga na association A1000 service ya Sekas état-major Sekas et ko diriger bango vers biso. Ezalaki bongo ndeko Amos Kabe ezali bongo secrétaire général ya association o ezali kotala makamba bana mapinga na eto soli mwa mingi na o etali bongo ba problème pe ba solution o bango déjà na ngam na bango ba soluka kokotisa na ba vie ya bana mapinga ya RDC ba bandi na Kinshasa bazokota muke na ba province to komi presque na suki émission na biso kasi loba na yo ya suki ezani ni pour émission lelo.
le banga suka eza toujours moko ndenge naza kolobango toujours avant tina kolobango lelo eza na kosenga d'abord na bande ko na biso bana ba soda to sunga na biso pour na komeka ko lutter ensemble pour na atteindre ba objectif na biso na vision na biso makambo parce que lelo soki tozo une prise de conscience wana te que continuer biso moko ko inana to kokene liboso te alors na kosenga bande ko na biso bana ba soda to sangana na elongo nde to kokoba baya ko adhérer pe na kati ya lisanga pour que ensemble bo bunda elongo. Alors esili pour l'émission na biso avec notre politique à lelo tokutani prochainement. Merci l'équipe technique et rédactionnelle, merci na bande konyo so bolanda ki biso partout dans le monde soko lingiozo a monsieur Joël Kabé Amos Kabé pardon komea biso obenge na numéro apesi soit obenge na numéro ezali affiché na ba écran na yo okozwa facilement elongo ba jeune partout dans le monde tout est travailler parce que avenir eza biso so biso to tiki to vandi to kanyi maboko situation eko changer te to robela gouvernement ti makambu eko changer te so biso mo to conscience ndengo ndeko amonsa uti kolobande lisanga tokosala eloko malonga to si pour émission mokona lelo tokutani lobby pour édition mosusu na bosa na kolobate kimia na bota na bino pe kimia na République démocratique du Congo mboka wabiso.